gauche. Voilà ma boko. Awa Barounache Bazakate, directeur Azate, théâtre à l'église Azate. Vous êtes en été. Comment nous sommes sur le barré de Mamolem Bata. Donc, si vous avez un peu de soin de Sayo, puis ça, c'est tout ça. Vous êtes en été. Banaya Fayulo, yeah! Banaya Aigle, oh yeah! Nani Mokosi! Nani Mokosi! Nani Moïda Mokosi! Nani Aïba Mokosi! Mettez la Aigle Maboko bien, mettez la Pena Maboko bien. Voilà! Bomba Bomba! Bomba Bomba! Naloba! Napansa! Oya Lebilo Kwamboa! Oya Lebilo Kwamboa! Voilà information à Liboso Bomba Bomba! Jean-Pierre Bemba Alimbi Sakwario! Asimbi Bisika Basimbaka! Sango ya Mawa! Sango ya Liwa! Et pas l'innocent étudiant à bateau. Babomie na mukolo ya lelo. Bake ko soit étudiant. Babomie na machette. Bakati kati biteni. Après avoir enlevé au moins na yangani innocent lobby. Ozo senga biso tokota na kati ya armée. Ebisa biso mwana na yo moko Jean-Pierre Bemba koti to akotité. Autre personne va lever moi dans bateau, babomie l'élo. La mouka ne tombera pas. La mouka ne tombera pas. Bana ibene batomboki. Makambo yo tokosika yango le kabongo. Mettez la président du Baboko Dia. Mettez le Baboko Dia. Le président Eli a tweeté aujourd'hui. Alobeli makambo ya innocent. Mowe yo ya kufi. Ayibi mbongo ya moto te, abomi moto te, akei koluka epai ya makambo epai ya moto. Alobi fe, verite na ye ekomi nzube epai ya bayini ya mboka. Eske tokosika be babongo? Esika ya bembe ezali wapi? Amoka ne tombera pa. Yango tolobi na Union Européenne na bamembre ya CPI. Vous allez sanctionner les responsables de la M23. Voilà, mon tour sanctionner le Jean-Pierre Bemba. Mettez-la avec ma boca bien. Voilà. Deuxième information. Bomba Bomba. Bomba Bomba. Awa Bitumbe Zongi. Après chèque ya Bemba Nangola. Akanisa kete délégation. Yanange Kokende. Atebele bakoyeba te nanga keite pona nini. Naloba. On a dit déclaration M23 lelo. Balobi clairement balobi boye. Balobi toye te dialogue pourquoi parce que l'Union Européenne yebaki pour parler et salir les 18 ans. Mais accueilli qu'on siège les 17 lundi. Accueilli qu'on soit ma sanction à sanctionner ma responsable. Il y a M23. Nangambo ya RDC. Ya koshere mboka, yesenge na yo ya clé ya kodémissionner. Basusu balobi, soki Français a démissionné pour kotia naki. Président asiena kokamba mboka. Est-ce que vous avez un malade? Vous avez un malade? Dans le théâtre, accord entre Congo et Donald Trump. Bomba Bomba. N'a pas ça. Atindi ba émissaire pa Donald Trump awa. Ba kilobi. Akutani na Félix Tshisekedi. Ba continuer ba travail après avoir été à Washington. Tshisekedi a tine ba tunaye. Ba bilo ko to baneki ba travail pour faire aussi c'est awa. Biso mo beto yo. États-Unis sina ka contrat na ba pays ezali non corrompu. Mais lorsque Mboko ezali corruption za makasi, akoki kosala engagement moko, deuxième problème. Ayebisi Chine sina contrat na ba minéraux na Congo atavaka tidelo. France atavaka awa. Otan atavaka awa. Belgique aliaka awa. Biso soki tolobi to ba 80%. Tobi kete ya biso. Ça va créer la troisième guerre
yenge na bokamba minaye Kongo na kwisi ya loto. Etats-Unis alobi na ye bamisere bayaki toyoki oyo tosololi tozongi tokopesa ore baeshue to baeshue te baeshue to baeshue te nyonso bazosala ezosimba te akende boya lukabo ezosimba te abengaki Corneille nanga pate abengaki Corneille nanga kokir vide abengaki opposition banyanga na kata wana opposition ya nzala opposition ya pete lelo botuna kokiste kabuya tuna ye gouvernement d'union nationale tokomi wa elimwe ndenge makambo ya constitution elimwe bakangi miso bato ekufi bango awa bakomi koloba betelaka egle maboko soki nazolobaka betelaka Martin Fayulu maboko bakomi kopesa Martin Fayulu parmi Fayulu aza na raison ntango Fayulu alobaki en RDC ya la crise Tshisekedi alobaki nini crise na Kongo ezali lelo ye kozonga ye kondimaka crise na Kongo eza ndoki te ekendaki bamosiko balibaba bawelela baposte ya gouvernement d'union nationale biso opposition tozosenga eza dialogue te ngai na Tshisekedi na Luanda nakanisaki kozala tous les partis toilette baya na loi azali kaka akotikala kaka akali Tshisekedi kati Fachi Beton. Ema bashe basani. Moto yakendaka coopération ya dialogue sur le plan sécuritaire. Ezalaka kaka conseiller en matière sécuritaire. Ministre ya défense ou bien ancien ministre intérieur. Parce que bango nde bato basimi sur le plan militaire. Ya mboka na bi mais Tshisekedi lokola abongisamaki te ya kokamba mboka oyo. Akamati ministre ya transport achie maître ya délégation ye atali libumu ya Bemba na motu site coin ya Bemba abi kende sona moto na soka sakani bete makofi yo sokima makofi ya nanga ozotinda nga Bemba regrette pourquoi nakendaki Angola olola ye bayebisi Tshisekedi makambo esue sunga na nzela ya basa eske tolandaka malamu toyebisaki bango ke bakoyokana te parce que moyibi na ndoki bakotika na koyokana esoki paster azalaki oyo mbe bayokani te paster yango botunaka nani Martin Fayulu betele maboko abia moyibi na ndoki bakosolola nini nanga alobi yokanyaki baelection te bango batobake foti oyo nyonso eza ya nanga nanga ya solicite yo ke tobimisa yo Fayulu aganye baelection yo atake mwana mboka oyebike Fayulu aza ndeko na yo soki oboyi eske Kabila kobimisa moto mosusu yango tolobi na nanga na Kabila na Félix Tshisekedi esika na bango ezali na bo Fayulu mpe fanda te papa na biso alukela biso makambo lobi atumbi zamba abi voilà le théâtre ya haut niveau oyo eke koleka nango abengi yango théâtre ya haut niveau alobi na bango makambo oyo bango dans un pays responsable ntango tokomi na situation oyo gouverne armée na biso soki baza mayele fo babotela pouvoir dans le théâtre accord entre Congo na Donald Trump
bomba napasa batindi baemisere mpe ya Donald Trump awa bayakilobi bakutani na Félix Tshisekedi bakontinue batrava après avoir été na Washington Tshisekedi atina bato na ye babi lokola to bandeki batrava kuna tena kosisela awa biso moko mpe toyo États-Unis asinaka contrat na bapeyi oyo ezali non corrompi. Mais lorsque moko ezali corruption eza makasi akoki kosala engagement moko deuxième problème ayebisi ye Chine asina contrat na baminere na Congo atavaka ti lelo France atavaka awa Otan atavaka awa Belgique aliaka awa biso soki tolobi toya tozwa 80%. Tobi kete ya biso ça va créer la troisième guerre Est-ce que tu as la c'est ce que la troisième guerre mondiale. Alors, il y a un gars, Abokamba Minaye, Congo, la couille à l'auto. États-Unis, à l'Ominaye, mais Mister Bayaki. Toyoki, Tosololi, Tozongi, Tokope Saore. Baeshouete. Nyonso bazosala ezosimba te. Akende boya luka bozosimba te. Abengaki Corneille nanga pate. Abengaki Corneille nanga kokir vide. Abengaki opposition banyanga na kata wana. Opposition ya nzala. Opposition ya pete. Lelo botuna kokiste kabuya. Tuna ye gouvernement d'union nationale tokomi wa. Elimwe ndenge makamba constitution elimwe bakangi miso bato ekufi bango awa bakomi koloba betelaka etle maboko soki nazolobaka betelaka Martin Fayulu maboko bakomi kopesa Martin Fayulu Martin Fayulu aza na raison ntango Fayulu alobaki en RDC ya la crise Tshisekedi alobaki nini crise na Congo ezali lelo ye kozonga ye kondimaka crise na Congo eza ndoki te ekendaki bamosiko bali baba bawelela baposte ya gouvernement d'union nationale